notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Je me mets à ma coupe, moi je me dois un bongo. Avec dit n'était dans la cardinale. Je me dis c'est que vrai chaud les na bongo. Bazadi n'était. La mongo na lobby plus jamais l'église catholique. Plus jamais. Si c'est qu'elle n'est mon Kozamboka, alors que le de la Kabila. Pourquoi Kabila Zani? Alors de l'autre côté, au contraire, Mouto a combattu la Kabila dans Mboko et Félix. Ce qui Félix a boy, Kabila Kouei. 2 ans en haut, président Fachaza, tous au monde a magambo tambolate. Côté au ministre de la Finance, a bloqué Makambo. Ceux qui basali action boy, baso des moutons, a boy go bimisambongo. Foutaba militaire, a boy go foutaba militaire. Prochainement, je crois que le ministre de la Finance, pour tous déjà une adresse complète. Prochainement, tu descendre pas naïe. D'ici fin du mois, si on a signé le document, tu vas pas mais vous avez une coalition, nous et Koufide. Coalition, c'est Koufi. Après consultation, coalition Koufi. Coalition, c'est soute. Coalition, nanani. Tout ça, la coalition, nanani. Nami yibi, ba criminel à 18 ans. On est tous à la coalition. 28 000 euros, policiers na 200 na mois de juin, le 30 juin, pour ne pas fêter la policier va zoiter. Soit avant président, à sa discours il y a 6 jours, il y a 260 députés, 67 sénateurs, il y a 300 députés déjà. Il faut y avoir les lots. La majorité est en déjà. Si on dit que les lots enseignement, gratuité et enseignement, nous avons bloqué le numéro 1, c'est catholique. Catholique, nous avons bloqué le enseignement parce qu'il y a un messana qui fout $1,000, $1,500, $700, $800. Il y a Monique Azamobali, ATSG na justice. Et là, on a fourni tous les combattants, tous les peuples. Justice, il y a c'est Kabouya, le bima ben a funda yo, tala to kutana na oza muke. Toko yeba yo, sele. Oza petit nani ya Matata Mponyo. Matata Mponyo petit ya o mandefu. Tala ngande na rolande mandefu. Basango basini sa makamu ya évêque. Oya bengani ba maser na couvent. Basi ba aussi makamwana. Il paraît ndeko monga yema makamwana. Basango wana zo ndinga ba maser bazo boya. Yango bengani ba maser ngolibanda. Basa ba sasa makamwana. Basa makamwana. Union sacrée za pona ba étranger te. Mutu loko Roubert wako ya na union sacrée te. Parce que eza makambu ya ba congolais. Moi si o mususu matame kota. Ceux qui ont mabunda akoya na union sacrée. Union sacrée est uniquement pour les Congolais. On comprend. Ce que les Congolais togoya ko sala nini na union sacrée. Yango na mona ki président Bemba alobi boye. Alobi il est vraiment très bien que les Congolais se réunissent pour parler. Toyo qui Vital Kamerhe premier ministre. Papa calme. Président Félix Antoine Tshisekedi Boko Atiabo bato a comprendre état de droit et uta ana IDPS na 10e bakuta na bakena Genève ba trahir. Voilà bandeko balandi ya Info 16 bisoyeyo comme prévu na siège ya IDPS awa yango awa tozo tala ndenge ba militant ya IDPS ndenge bazo sangana pour na marche ya lelo ezali marche ya
soutien ya Félix Tshisekedi consultation oyo président de la République a asengaki azo consulter ba couche sociopolitique nyonso yango omoni biso nyonso tozali awa na ba militant ya UDPS na bango marche oyo ezali autorisé pa ya gouverneur Gentili Ngobila na marche oyo nde bokoye bandenge nini ekoleka do ba préparatif déjà ebandi tozana ndeko na biso soki tokoyi kozwa un mot bonjour ndeko. Bonjour ndeko. Ndeko tomoni yo liboso ya siège ya UDPS lelo ezalaki prévu marche est-ce que koyebisa na balandi ya Info 16 organisation na bino na makambo oyo ezoleka awa. Oui ndeko ne omoni batu baye ba se mobiliser baye na permanence ya UDPS ezaka kawate ba mususu bazana échanger déjà ba mususu bazana kati ya chango bazana kati ya okita boye. Marche lelo to répondre na mot d'ordre oyo pesa mina secrétaire général biso Augustin Kabuya pour que lelo samedi to mena balabala to talisa keno to sepeli na union sacrée au mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi a initié a bengisi bana mboka nyonso baya to travailler to sala gouvernement ya union sacrée parce que bandeko oyo to sangala kina bango kaka bat oyo bazongisi makamu oyo basalaka na 18 ans yango to boye biso UDPS na bandeko oyo bandimi l'idée ya union sacrée yango wana to vina nzela to biso UDPS so tali ngoni bandeko baiti bazawa bandeko ya ensemble ya Moïse bazawa c'est que dans marche ya ba congolais mais mon donc de outil et pas UDPS marche ya ba congolais et ça les partout na ba province nyonso yo ki lobi ki ngwa kumwa za lobi yepe lobi akuzo bimisa batu na balabala akosala meeting na stade yango wana biso to mina balabala pour soutenir union sacrée pour soutenir ba constitution mo ngona sala parce que bandeko oyo ba yibaki ba kanisa ke coalition eza lieu de refuge eza lieu de refuge coalition ezaka to sangana to songa mboka siko bino boye na mayela mabe bozaki nango wana wesu ko tango pona ko bloquer misala mo ko mboka pona ko bloquer sosala ba congolais to yebi politique na wezaki ba to bayina mo ko mboka ke ba banda ko loba 36 ans na opposition ba ko na pouvoir basala le côté yango to yebi si bandeko wana ke marche to sala lelo eza ko lakisa face ya monde ke biso ba congolais biso ba UDPS biso ba politique ya Congo toza ko soutenir union sacrée mokonzi mboka mokolo koloba asala gouvernement ya union sacrée to travailler na batu oyo balingi mboka ndeko komasa na te batu balobaka ke o to ninga ba Congo ba congolais o to ninga Congo ta yango so yo tika libanda c'est koza munguna Congo yaka to sunga mboka era yango appel mboka na se mais information toza nango toyoki ke mwana mboka Tshisekedi atindaki basango ya 5 bakende kobondela Joseph Kabila ke bayoka na ba revoir lisusu accord oyo basiniaki selon ba information tozanango wana eza biloko lokuta mais oyebi Félix Tshisekedi nde mutu oyo azoka mamboko oyo Félix Tshisekedi mutu azoka mamboko oyo Tshisekedi nde mokonzi ya mboka akende kobondela Kabila Kabila za nini azana eloko te au contraire mutu azaka kobatela Kabila na mboko eza Félix soki Félix ataka boye ataka muke boye Kabila kwei ndeko so comprendre biloko wana basango to bine bazalaka bango bazaka eloko moko muke boye o etali bango te balingi ba michake bango ne ba bazosala mais na oloba basango basilisa makamu ya évêque o ya bengani ba maser na couvent basi ba usima makamu wana il paraît ndeko moko ye makamu wana basango wana zo ninga ba maser bazoboya yango bengani bango basango libanda basango basilisa makamu wana basi makamu wana bango batali bazo oba essayer zo pouvoir te lelo bakomi mukanda ko bazo soutenir toyebi église catholique ezaka église au milieu du village te eza église oyo epelisaka moto ngala kopesa un conseil batika biloko wana ndeko Kabila les problèmes c'est Kabila na mboko oyo c'est les problèmes c'est Kabila maintenant boyebaki ke les problèmes ezalaki Kabila mais pourquoi bondimaki kosangana na Kabila et puis bolobaki yango ke Kabila azali partenaire na bino ya munene ndeko omoni na politique ennemi ya lobby akoko makamada lelo bon na ndenge te na politique bongo ndende ko Félix abike no baninga oyo baye pa na babike no to travailler lokola yo za obina majorité te to sunga okoka kosala misala poto bando elekisa ba loi na assemblée vous comprenez ndeko c'est de bonne foi ye abike no bande koyo na limisi bango boya kasi bo sunga na majorité na bino to sunga ba yimba oyo baza ko souffrir mais bande ko wana biso to boya kite to beke baza partenaire na biso on a qui me reçoit partout non Kabila c'est un partenaire coalition FCC cash yo kamata sabi ke batwana
bazalaki koyebisaki de mokonzi biso toza kosunga yo me ndeko ntango tomoni ata ozala mwasi na ndako mwasi makambo osala na ye oyebiso mwasi sala boye mwasi akolakisa na moi keno alingi yo na butu aosala makambo mosusu wana aza mwasi te il faut kabwana na ye ndeko yango moni Tshisekedi alobi lui c'est le peuple biso na idée biso baka le peuple d'abord nde silaka na biso na 2023 moto ozala redevable liboso ya population eza Tshisekedi eza Kabila te parce que Kabila avait fait 78 ans ya échec kibokonzi ya poche te so tolingi bokonzi oyo bana mboka basepela journaliste lokola yo boye ozotamana na mutuka na nzela ndeko est-ce que tobatana na mutuka baleki yo te ndeko voilà sikoyo na consultation wana au cas où président de la République a réussir kozwa majorité te IDPS to bokosala ndenge nini ndeko soko landaki discours à chef de l'État il y a 6 minutes wana bon oyebi discours wana ezaki Félix c'est Tshisekedi le père nde mosala discours wana donc discours bouge monde mobimba discours wana eza na maloba ebele na kati soki a réussir majorité te bapossibilité eza ebele ya koisuda parlement mais je t'informe na pas information lelo majorité eza déjà so olandaki bandeko mosusu oyo baza na kati ya information oyo na biso avant président asala discours ya 6 jours tozalaki na 260 députés na 67 sénateurs na mito bazali 300 députés déjà il faut oyeba yango lelo keno majorité eza nango déjà. Merci beaucoup, merci ndeko na biso. Tozo continuer toujours na interview na biso. Toyepa ndeko na biso wa déjà pancarte Fachi Beton ndeko mbote mwana mboka. Présence na yo na siège na bino ya IDPS ezali pona nini? Soko remarquer lelo présence na biso to mesana ko lata ndenge to lataka mais lelo to lati pembe. Couleur ya pembe eza synonyme ya paix et la kisi ke kimia et sensore na kati mboka Congo. RDC est tellement vaste que batu ya mabe ba rebelle baza partout. Yango omoni ke président Fachi Beton oyo aza mwana mboka mwana ya fe Etienne Tshisekedi oyo banda magambo ya opposition atali ke mboka ezokende mabe. Libala oyo tosalaki na bandeko ya FCC poto tambusa mboka elongo to bateli bango malgré ba crime na bango ba biloko ya mabe basalaki mais bango politique na bango ezalaki ya ko s'éloigner na peuple. Siko vrai politique o Tshisekedi le père ala kisa biso aloba ke politique ya bien eza ya ko tambola elongo na peuple. Déjà yango président Fachaza tozomona makambo ezotambola te. Côté au ministre ya finance azo bloquer makambo. Soki basali action boye baso de mouton aboyi ko bimisa mbongo. Futa ba militaire aboyi ko futa ba militaire. Futa ba enseignant aboyi ko futa ba enseignant. Yango président Fachi asangisi ba congolais nyonso. Alobi bana ma iboya to solo la pona intérêt ya peuple. Parce que biso peuple oyo zomona biso batu topesaka ba voix na biso po bango bakoma ba président po bango bakoma ba député. Yango moni na nzembo na biso lobi CG na biso bandaye kozongela obi bobeta nanu nzembo wana bakomesana. Ba sénateur na ba député o biso to votaka ezala po basalela biso peuple congolais. Mais bango bakoma kosala ba ordre ya kingakati. Eloko ezobebisa mboka yango wana. Yango moni tour oyo bango balobai ke baza majorité parlementaire. Mais président Facha bimisi majorité politique. Majorité politique ekomi ko créer ba problème pour na bango. Yango monaki na déclaration ya Alain Atundu alobi nini? Alobi boya to solola toyeba komeske ke tokoki kozongisa coalition na biso. Mais information tozala ngo toyoki ke Fachi atindaki ba évêque ya Senko bakutana na Kabila po ba meka ko revoir lisusu accord basala bango mibale. Okoki koloba nini na likambo wana? Vraiment soko tunaki nga question te na lingana na silikela o makasi. Na lingana mona gyoza complice ozoli na bato ya FCC. Na lingana recadrer ba Senko. Senko eza ONG. Il faut le Congolais aye bayango. Senko ezalaka ONG. Nengo zomona ba ONG ze belé. Akoki kopesa biso ba leçon te. Lobi na banda ekotanga histoire ya Congo depuis 1960. Tozala na Cardinal Mosengo. Depuis 1960 azala toujours na biso. Eloko nini na changé na Congo. Catholique eloko nini église catholique apporta.
Soko moni ke lelo makambu ya enseignement ya gratuité ya enseignement mutazo bloqué ngo numéro 1 za catholique. Catholique ndazo bloqué makambu ya enseignement parce que ya mesana ko futisa bana ba $1000, ba $1500, ba $700, ba $800. Atika baje ya kolia kotoyo alie kotoyo. Po biso toza peuple catholique senuko abesho le koluka colère ya peuple te. Kabila azwaki chance ya kodirige mboka oyo pendant 18 ans. Aseloignaki na biso peuple. Ayebaki valeur ya peuple te. Siko lelo Félix azui valeur ya peuple apesi biso peuple valeur. C'est le président oyo azalaka soki peuple azo souffrir mute mezo sale pasi. Lelo tolobi ke coalition ana tolingi yango te. N'est-ce pas que catholique muto aloba makambo 15 millions atambola. Muto liboso abandai koloba vérité désir nazana ba vérité désir neza catholique te. Voilà na occasion wana kaka tokei est-ce que position ya ndeko Fayulu oko juger yango ndenge nini? Nalingi nazongila mwa nzembo moko Bemba aye Moïse aye otikali libanda ozali étranger. Réponse nanga yango wana. Union sacrée eza pona ba congolais. Union sacrée eza pona ba étranger te. Mutuloko Robert wakoya na union sacrée te. Parce que eza makambu ya ba congolais. Moi si o mususu matame kota. Soki zoye pe soki kombone nani soye mabunda. Akoya na union sacrée te. Union sacrée eza uniquement pona ba congolais. On comprend. Soko za congolais toko ya ko sala nini na union sacrée. Yango na mona ki président Bemba alobi boye. Alobi il est vraiment très bien que les Congolais se réunissent pour parler pour leur intérêt de leur pays. Maintenant yo oyete, toyebi déjà que oza congolais te. Soki lelo tolingi to lakisa yango yo. Nga mutu na oloba, ta mususu oloba yango yo, naza congolais. Mais awa oza congolais te. Biso zalaka awa to awa. Soki na che ya défi, ala kisa biso soit awa mangwele na ye. Voilà, maintenant tentative oyo salema balobi ke IDPS azo corrompre ba député ya FCC po baya na ngambu na ye. Na commentaire nini oyi ko sala na likambo wana? Nalingi na loba boya ba député nyonso ya FCC. Ezana député ata moko te azalaka fier ya kozala na l'homme de 18 ans. Azate. Ba se sentaka en insécurité po ba yebi ke soki na longwe lelo sort na ngeza liwa. Kende zwa bango en coulisses interroger député moko ya FCC. Tuna eke non est-ce que ozalaka fier ya go soutenir l'homme de Kingakati? Ayebi so mwana mai. Soki kamera eza na kondima na ngapo, soki na longwe wa mwa beko ekozala bago bwa kanga pe pa ba crocodile balianga. Mais en réalité zana député moko te azalaka na amour wana ya go soutenir l'homme de Kingakati. Bafandi na pendant 18 ans apesa bango nini? Bafandi na Kabila pendant plusieurs années. Eloko nini ya malonga apesa bango? Mais lelo oyo, est-ce que président Félix a luka lisusu porte-parole nde tozala to bande ko mona yemoko Kabila eba ekoloba te? Président Félix a sala discours sans que papier zala pendant plusieurs minutes. Azotanga te. Mutu wana eza mutu oyo Tshisekedi le père abanda ko fanda na ye ayebisa obi omoni blocage ezo ya boye eza pona problème boye. Siko ye moko azana makambu babanda ko monelo wa zoba. Nzoka yebaki ke nazana ona justice na maboko te, naza pe na armée na maboko te. Mais azui armée, azui justice, nani akomi golela. Bon, au cas où poto sugisana yo tozwa bandeko mususu, au cas où na union sacrée wana a réussir kozwa majorité te. Réaction na bino ekozala ndenge ni. Eza déjà retard. Majorité eza déjà. Merci beaucoup. Toko nommé informateur te. Mais destitution na noezo banda ya Janine Mabunda na Tambwe Mwamba bazo kende. Est-ce que ba signature wana ba député bazo signer? Est-ce que za makambo ya débauchage? Te. Bamoni ke non Mabunda ndenga za wana ayebi na ego sala makambu te. Bazo longola Tambwe Mwamba.
ozomona siko après union sacrée ndenge makambo ezo changer. Voilà, tokei lisusu to continuer l'interview bandeko, to continuer l'interview na biso awa tozali na siège ya IDPS mbote ndeko. Mbote papa. Ndeko tango tomoni yo awa olongwe ndaku okomi awa motivation na yo eza nini? Nini ememi yo awa? Eloko nga na eli awa eza moko, eza ebelete. Na ye awa pona ko s'adresser na ministre ya finance. On peut te outil koyoka sali plainte contre secrétaire ya UDPS. Ba plainte ya sali wana eza ya lokuta. Ba biloko ya sali wana makamu nyonso UDPS soko akize eza vrai. Et loko moko ya lokuta eza te. Et là maintenant na ye koyebisa ye boye. Ba dossier nyonso eza na mesa na ye ezosenga ke fo asigner mbongo bima bafuta ba soda, bafuta ba policier, bafuta ba militaire, asigner yango. Lelo oyo IDPS bimi pour soutenir le chef de l'État na ba action na nyonso. Prochainement, je crois que bandaku ya ministre ya finance pour toza déjà une adresse complet. Prochainement to descendre te pa na ye. D'ici fin du mois, so a signé document to okuta na pona okendo luka esika zalaka. Mais boza na coalition na nous ekufite. Coalition c'est kufi. Après consultation coalition kufi. Coalition c'est soute hein. Coalition nanani, tout ça la coalition nanani. Nami yibi ba criminel à 18 ans. Bango ne to ça la bango coalition. Bato babomi. Te coalition za soute hein. Si ko komiga rende dossier na justice. Obomaki kendo ndima. Oyibaki kenda ondima. Mais pourtant ndeko mwana mboka Félix Tshisekedi a prometaki ke akofouiner na ba passé te. Mais monite ke bokomi ko fouiner na ba passé. Te bango nde ba pousser. Bango nde ba pousser et pour za payer te za justice. Justice est libre. Justice est libre au samsa nango. Selon ba information tout de suite ba lobby que ndeko mwana mboka Félix Tshisekedi atindi ba évêque ya 5 ans et pas ya Joseph Kabila pour ba meka ko revoir lisusu accord na bango. Nini okoki koloba na likambo wana? Te ba évêque ya 5 ans ba kena ndenge na bango. Bango ba basali nzambe. Ba keluka kimia na ndenge na bango or eloko pesa te. Président azana 1 minute te ya kotinda bango et pas ya criminel o abomi o ya yibi. Président na 1 minute te. Pour mona makambo ya okamwa. Bato yango papa. Oyibi 14 milliards ekoki te. Ake koyiba ti na ba lion, na ba serpent na zoo, atia na kingakati. Oyo mutu. Total après concertation neni tosuka na ye. Kabila zali jusque là to lobana no. Azali na nos partenaires na bino. Est-ce que moyen mususu ya ko négocier ezalaki te, il faut ko créer union sacrée. Te yaza partenaire na bisote. Yaza akotika raka pe kozala partenaire na bisote. Muto a uni peuple. Azala partenaire nani? Partenaire ya président de la République ezaka nde peuple. Poto kabwana yo balobi que président de la République to ba membre ya IDPS bazo kende ko corrompre ba député ya FCC na $7,000 et puis ba promettre bango $14,000 ce qui va réussir ko destituer Janine Mabunda. Eza na action mon côté oya ka initier na parti ya IDPS et que tambolaka na mbongo. Et loko mon côté tika corruption to yebi angote. D'ailleurs toza bato liboso ko telemela corruption. Biso to tika la ko ba corruption te wana ya ba géo ya bango. Bazwaka buzoba na bango, bazo pakola yango batu mususu. Biso toyeba totikala koyeba corruption te, toalaka nde contre yango. Liwa nyonso ozo mona, président Fachi azokufa, eza pona corruption, parce qu'a bloqué bango partout. Bongo ya bloqué bango, yenda komi fungola na corruption, jamais. Totikala osala yango te. Merci. Bomoni tozali na siège ya IDPS, marche na no bandite, bokolanda événement oyo mobimba ndenge ekoleka. Merci na bino nyonso boyambi biso na Info 16. Namboka nini salama. Ba premier degré il y a la police, ceux qui a couvert que l'État fasse la charge. Bazo zoate pona nini.
abimisa mbongo ya bapolisier azosala bongo soki azopesa bapolisier bazofutama te eza mpona nini bapolisier bakopere na bakuluna na bacriminel mpona balandela biso baboma biso soki d'ici fin du mois apesi biloko ya bapolisier te 28 000 oyo bapesa bapolisier na 200 na mois de juin le 30 juin mpona bafete nango ti lelo bapolisier bazwa te soko atiete bakobimisela ye yango aza leloko kolakisa biso te abimisa 28 000 bapolisier akolia apesa soko apesa yango te d'ici fin du mois tozotia ye en garde tokolandela ye asa nini justice yango oyo bango batelemelaki justice yango eza oyo bango baboyaki me biso peuple nde tosoutenaki justice mpona azwa place na ye seke soki pene ya monike aza mobali atia sege na justice eza lokola afundi tous les combattants tokolandela ye tous les peuples justice ye otia mutu oyo wapi justice oyo biso totomboli justice oyo biso totomboli nde ye alingi atia lokolo na ye ameka na CGT nini okoki koloba mpona malobe ezolobama na cité eke ndeko Faci atindi évêque bakende kosola na Kabila po bameka korevoir accord papa eza faux et archi faux mpona Faci avivre na population sans population Faci alingi avivre te bavekle nini sultan ya bomba balataka wana oyo ntango ngani nazali na bien koleke soki nzambe ye lelo bakota lola te je vous dis c'est que vrai ngana lobi ko je me mets à ma coupe moi muto kwa mbongo akoka azadine to la cardinal je vous dis c'est que vrai chole na mbongo bazadine te yango ngana lobi plus jamais l'église catholique plus jamais pour l'église catholique eza ko aboutir rien na mboka Congo. Ce sont des politiciens. Baza au milieu du village te. Rosi Chimanga kupela wapi. Bango baza charge Rosi Chimanga. Rosi Chimanga tika bala na ina bosi na ye. Papa Rosi Chimanga kufi na pasi ya mona na ye. Basali nini? Mais bango bazo tele bango basala plainte contre Kabila. Basala yango te. Basala yango te. To kufi pour l'église catholique. Tokufie belé lelo gratuité na bekole mususu ezosala sauf église catholique balingi yango te président tindi bango te population aza na nsima président bapetre na baa combien bango bakopesa Félix nini pouvoir baza combien baza combien lelo FCC eke na opposition majorité oyo bosangani tomoni Jean-Pierre Mbemba tomoni FDC tomoni MLC bosangani vous croyez que bokokwea na discussion oyo bokwei nango te na lelo na bandeko ya FCC te papa biso na bango toza na coalition te toza na alliance tosala eza consultation mpona oyoka oyo nini baninga baye nango mpona mboka c'est tout baza bana mboka topartage makanisi mpona tokende ensemble mpona Congo nouveau c'est ça voilà pototika yo dernière question commentaire nini okoki kotia mpona makambo ezocircule ke chef de l'état apesi badepute $7,000 bakoyisa mabunda e apromete bango $7,000 au cas où mabunda akwei papa biso corruption epona biso ezalaka te omoni IDPS banda nanu nasala marche bapesanga ta 2000 francs te omoni assemblée na mpona koya kaka biso la constitution ezali 5 jours ya marche 6e jour pour ça koyisa assemblée ana droit apesa bango ata 1 euro te mpona biso tozali commentaire poto libéré au commentaire nini okoki kosala marche ya lelo ezali mpona kosoutenir consultation ou bien marche ya lelo ezali mpona kosoutenir ndenge bafundi ndeko na biso kabundi na marche na biso ezali mpona kosoutenir consultation ya mokonzi ya mboka mpe même temps koyebisa ministre ya finance akeba na ye afuta nde bapolisier na bamilitaire mpona baosalela nation
abimisa mbongo apesa ba frais de fonctionnement na bango apesa ba biloko na bango no sezaka oyo eza pona avantage pona ba police na ba soda pona eza droit na bango baosala pona mboka baosala pona kokengela biso baana droit na bango c'est que il faut abimisa mbongo na eza mbongo kinga kati te intérêt ni ministre ya finance akozala nango ya kobomba mbongo wana intérêt na ye ezali bakwesa fati intérêt na yango wana bapinir bakwesa fati bapinir peuple congolais omoni soda so afuta malamu te suka nezani atema na point osima munduki obrakenga azoloko te suka soda yango wana soki bafute te na leta atemi na kosi munduki abrakenga onga na sala ngwekei oposa bango posa bana yango basala yango wana mais to ezala ba police ezala na ba militaire baja ba comprendre parce que baza ba congolais voilà ndeko na biso mobali azana lilikamba ko bakisa ndeko nini ko iko bakisa oyo mama lobi te nga na lingina bakisa kaka na lobela nde sele hein boya ça va sele petit sele nga zo bengo petit parce que oza muke o toucher place ba touchaka te ça tala ces jours zo ba keno azo inciter ba tout pona en soki ndeni nango ndezo ba biloba bana président lobi bien que no passeport $80 passeport $80 ti lelo zo signé te ozo linga kaka keno ezela kala 200 wana ide nini basoda futa bango signé po mbongo ebima bazwa balar na bango yo ozo bloqué kaka siko lelo zo ya koloba yo nani quoi ogise kabuya lobi mabe na zo funda yo tala tokutana na oza muke tokoyeba yo sele oza petit ya nani ya matata mponyo petit ya o mandefu tala ngande na rolande mandefu siko mais balobi na présidence il paraîtrait que budget tellement basaleli mbongo ebele mbongo nyonso ya mboka ekendaki na présidence de la république bakosi wana za makamo tala peuple ancien a telemi peuple déjà misu déjà to fongo déjà misu ko sabiso tout te bino bolunga ba discours mo boye ya keno ba ina nani fati toko ina yete to sito yebi bino déjà to sito yebi bino déjà yo zo ba makambo ya président na président otika combien oyo azolo ba makambo keno présidence bazo utiliser mbongo yo budget otika combien budget otika combien mbongo ya pochi oyo yo zo tamona ngona pochi na yo otiki yango na présidence pour lelo ya koloba keno tala keba to yebi bino déjà to yebi bino déjà sele yo ndenge luki biso makambu lelo eza pona ko soutenir président na initiative na ye ya consultation mais rendez-vous à sele zali sele yeba que non au côté na poule na biso au côté pour toto yebi déjà parler to yebi parler tuna minaku amona ke belé abatu na ndaku na ye akomi olala na flat akima parler mais sele oza petit muke mais sango un mot wadeko balibanda makambo nyonso c'est comme si ebungisi dossier ya minembwe to olobela ngo lisusu te mais est-ce que oyebite ke ndenge biso to koti distraction ya consultation minembwe ko yiko kende te minembwe ko kende papa yebi géographie watangata moi géographie muke akoyeba minembwe za na kati pena ya Congo so ezala ke no ezata moi pembeni moi côté moko ya nani mais minembwe za okoti na Congo tamboli soki 200 combien de kilomètres pour koma na milemo eko koma na mboka motutu ndenge nini wana za ba distraction boli bo sala biso to minembwe eza ya Congo ekotika na Congo mais na minito to na masolo eza na nous consultation après président ya kolobela biso tala ayoki peuple balobaki ono osangani na bademo ebwena boye non il faut kokabwana abanda kolobaka ke non boza na kimia béton boza ouragan mupepe mai oboyi kosokola okomela oboyi komela. Merci beaucoup, merci. Omoni on a siège à IDPS sawa présence na yo elingi koloba nini na siège à IDPS. Merci beaucoup. Batunyo so obazana kati bolanda na pesa bino matière fraîche osami lelo na butu eloko ni ereleka après midi bamba mabe boka bolongo batunyo so ba comprendre Fati béton Antoine Tshisekedi Tshilombo béton de boulement Biki Rouge Aigle
consultation oyo tozokende tosuteni mokonzi ya mboka azobeta le 20 basango bazwi yembele balobi te kopi tobeta na Congo ekwei basali Chijeng mukwa tasalama we wo pona nini bayoko comprendre Fati akutana représentant ya Fazer ayoko kutana ba représentant ya Baoudjana ayoko kutana ba représentant ya Paka Juma ayoko kutana ba représentant ya Bawewa ayoko kutana ba représentant ya ba chauffeur ya ba théâtre balobi Félix biso kanisa ke za ba parti politique consultation ndo za ba petit peuple yango wana lobby Fati déjà a frappé qui audio kanga ba vient ya Kabila privé Kabila ngao bima mukwa ta selema we ya lo baneka était coalition ezaka kame yonde okoyeba akangi ba vient lobby lelo elo zo sama na aéroport Bamba et l'autre ça man aéroport l'après-midi azolongola batu tout l'aéroport va changer équipe mususu Bamba basa non pardon aéroport ils ont ba service belé batu nyonso ko remplacer bango po bacha banani mais papa ozobanga na yo article 69 et bomi bango président aza garant de bons fonctionnaires à Talibo azane équipe oyo a ko changer donc ça déjà commissionne tant va aucun bazo samba mo changement yango moni na kanchach balongol kan kokolokuna et qui ba kongole longoli kije kuna et qui tina kan kokolo batu ba comprendre un état major général et comme ko bangisa ba peuple population comme ko banga balongola kije kuna bazungisa ngo boy est-ce que tozo kine état ya guerre te teza état guerre te complot mo reza place wana ba Fati ba biloko nyonso zo sala ba mona ba obimisa alongoli bango kuna batika ka ba JR donc ndenge zako ba FARDC bo kuna ba yenyo na kanko papa ba ko silisa yango zoka respiration ye naza artiste comédien artiste peu politicien respiration ye longwana ndela Félix Aleka Fimba kekele Geba kuna bazobange Fimba kekele Bango nyonso bazolele Fimba kekele Fimba kekele Bango tetele Fimba kekele Bango nyonso basambwe na bango Fimba kekele Merci Bandego eloko nazoye biso marche oeza président yo pende côté article 5 peuple eza souverain premier a voter président de la République a voter député si quoi zo le 20 député tala lobby président sera lobby le 20 na peuple congolais biso ba député to ressemble pour pendant 2 ans to sali intérêt souverain premier té ba sali intérêt Kabila si quoi ba tali ba lobby Fatina comme ne majorité té o sali a bloqué biso to banda déjà yango moni ba frapper mabunda ba sali pétition 245 ba kena na conseil d'état ba fundiye wo dès 18 oyo mabunda azo samba tango batu ba kansa a reprendre parlement ye azo kene ka bureau et démission bakanga FCC bandeko na bino ya FCC balobaki boye balobi toza prêt ya ko négocier mais to négocier na formule ya oyo accord to signaka. Merci yaya kobanga te na opesa biloko matière ozo sa masiko na ola tsope calcul au président zo kende nango barolela tango bazo kanga mabunda conseil d'état justice et raison sakabunda na parlement koto ba sel élection vice-président koto ba sel élection mo ebi muto bien en place wana bayat abimina sénat baleli mais premier ministre na opesa bino tepo na koyo pesa matière nyonso te qui Vital Kamerhe premier ministre papa dans la calme bamba président Félix Antoine Tshisekedi boko ya tiabo bato wa comprendre état de droit et uta na IDPS na 10e bakuta na bakena Genève ba trahir problème ezate biso moto récupérer ka signature les 12 toboto liango batu ba komi olele base te tant toboto liango siko tant toboto liango tozo kende siko lelo yo
bake na Kamere na Kenya basali accord wana lobini intérêt peuple ngana bima président de la République soki obima majorité parlementaire ba député na tia premier ministre siko accord wana to kuta ba réalité mususu Kamere mbala moko andimaka batia directeur cabinet papa bisote justice ne eloko toyoki ndenge batindaki présidence de la République etindaki batuna ba mboka oyo Kamere alobaki ke asombaki ba biloko atikaki na baporo wana bamoni ke biloko effectivement ezali yango balingaki bazo négocier ke ba prouver babandela lisusu procès ya Kamere abima lokola premier ministre ba la veille opesinga na opeso matière ponga soko ye ozo matière ozo formalité Kabila nde mutu abimisi mbongo wana nyonso basombi biloko problème ni basombi yango akeka na aéroport wana justice na biso aloba asombi biloko atie na aéroport abimisi mbongo ebele fati beto lobaka pesa mbongo wana na protéger yo aboyaka tangu fati azoloba ke makambo nyonso tosolana Kabila a respecter ngote abimisi mbongo na sansi ke babetaka bali wana Kamera bima batia le premier ministre siko na zone sur place au comprendre siko ministre ya rotala biloko ya mboka ezanani eza mutu na ye ya INC yango wele na gouvernement ote biloko mona papa zela Kamere azana nganda akosena maladi azobela te biso lobi nzambe asunga Kamere akufa te me akendene kosala prison place na zalo calme masola za kitoko. Voici notre dimension les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,